Bonsoir, on a abonné sur Inews TV. On a dit que vous avez scotché, branché à la émission Nabino. Polele na katia masolo ya mbeto. Masolo ya mbeto ne tombera jamais avec de la charmante. Hein? De la charmante, ba solution de la presse. Aïe wana pour nous ça ba solution na ba maman. Aïe wana pour nous kolobela ba maman. Le nom on voit vraiment bino ebeleti. Non lo baka muki e si je na ngezaka elanga. Nga elanga na fanda kabu. Moi elanga, sinde bo lela malili nga malili na lobela ngelo te na vivre na ba single, na vivre na ba shorts, na vivre na nga na ba bise, na vivre na nga na zap, na vivre na te on a la te lamba malili bon pona ba malili na kokana nga te parce que na mesa na moi si azam oyo tokola maya malili. Moi ça amuto abanga malili te. Moi c'est vraiment fort. Moni combo moi si et belé baye bara utilité donc signification combo qui bon moi si et combo le coup moi et combo mo bena tant on a moi si vous a ma peka bena le colo faut d'abord ma peka likolo te na moi si avant na bande émission nanga na cause à l'ingratitude à repé sa sponsor numéro 1 il y a émission na biso polé maman Rose la patronne depuis quelque part. Je te salue maman, je t'aime maman. Na lingaro makasi. Na pesi ombote, na pesi batutu ba nanga de partout mbote, bokoto, bo s'abonner massivement na Inews TV. Oza poso zo makambo. Ba conseil bien. Ba sans tabou ya ba conseil. Dieu la ba solution zana. Ba solution zana yo kausoma ya misu s'abonner na Inews TV so tomber na vidéo so mbala liboso s'abonner babonner na biso potika toujours fidèle na Inews TV chaîne oyo epesa bino vraiment makambo bo liker vidéo bo aimer et puis bo partager parce que partage ndé ça surtout à la world non les partage et ça a dû la charmante ba solution à la world bo partager émission bo partager vraiment. Et là, on est juste quoi bisayo. Hein? Maman maele. Maman oyo abanga maya malili te na ba moma o na batan o. Hein? Batan o nga o hein. Non non hein. Et réserve au 14h mais taka climat on déjà. Sikoyo et na basi mususu ala dongo. Asoko ne ta bangine malili. Pas comité 16h, 17h, 18h à Sokoli pété. Si on peut toi la libongo. Non faut se relonga na maya malili. Pour la vagina na malili. Qui mama lili maya moto sur la vagina maya moto elango peza ngwa ya mwasi elango ezelanga mwasi elanga moya somo elanga pada tika bo lati bo sokola maya moto mama concert gratuit yana zizi na Jessica wana sokola na maya malili ya linga na maya moto te alinga maya moto te parce que avant de ne sika moi dans notre coffret et puis côté afandara so azaki mutu masa kufa kala mais ça déclara parce que aza toujours coffret tout le temps siko yo oza susu maya moto susu olingi était poani linga e aza parti en zoto non faut linga ya pesi aza passeport rouge
aza passeport rouge. Passeport epesa makambo. Passeport rouge. Oyo eza na frontière mo boye. Bisika moko boye. Et esengi kaka non yango po yo leka. Mais kolekisa ngo pe bongo te woke ba malade eza salelo na bandenga bien. Koloba te ke ba solution lo ba ke za passeport rouge c'est que frontière tout na bando koma na bando fungola ngo kaka na bando fungola ngo kaka te. Na bide ke frontière tout fungola ngo oza mwasi passeport rouge par rapport à quoi parce que tout ya yo na lo baka banda linzaka tina mutu za passeport rouge. Passeport rouge. Passeport rouge. Eza bongo. Faut bongisa ngo babi eloko epesa bongo tiongo swenti. Yo banga malili langa na sokola ka makolo kotoka na pangsa na biso masa pangsa te. Moi sata malili atozo lenga lokolo kufa. Biso ko banga ga malili te parce que oza mwasi na tongo ka fo simba mai. Papa okolo bana ngana sokola te, c'est tout à fait normal parce que na mobali c'est tout à fait normal. À quoi qu'il n'ait pas qu'on soit à essuyer na grand, plutôt essuyer quand na grand assis naie à la tibilamba naie tieni ka parfait à checker naie à tieni ni toleka. Ce qu'on yo moi si yo au essuyer na grand et suka ka libanda à te côté na kati et ça on est l'autre o simba mai na tonga na fola mko suka basani malgré la malgré malgré o bango sokola mais o simba mai suka bilamba o suka basani o sala ba misalo ezaka ya o bongisa bana o simba mai yango mo sa banga mai te yango na loba mo sa banga malili te parce que o simba ngara na moment o yo mto lamba o sala ka nyonso mto o banga malili ya papa yo te. Yo faut la bongo papa ndem do chauffer yo papa ndem o chauffer yo faut la bongo yo faut la bongo tant yo bike non na sokola maya malili te maya moto oui eza bien pona nzoto malili ezala te boye ba be maya moto to sokola tant aussi ça malili ezonga na nka pe o luko sokola on vagin na yo o mi bebisati ozo détruire ngo tant yo ozo tchango maya moto e fungwa manama ya moto mtako sauti botu na ba mama mikolo botu na bato bayebi vagin e fungwa manama ya moto mtako sauti atende to botara boye maya moto o mote ke bato ba ko utiliser ba kiss maya moto na mabe na biso basi surtout na se elembisa ba lèvre wana mo ba lèvre ana elemba e fungwa mari ko maluka mayebo et que c'est au sokola maya moto ba lèvre ne ko maluka mayebo fungwa maka siko o garder bon maya malili po ani ba film so ba utiliser glace dans degré glace maya malili mais glace e kangami a baka na fache po azonga mokie siko yo yebisa yo ke sala siko maya moto o milingite sokola maya malili na vagin ado sokola nzoto na maya moto parce que banga na maya malili ne langa moi l'émission de les conseils gratuits pour na bato ba kimara maya malili na moma elanga bo sokola maya moto mena c'est ya pardon na moi si non lingate mobile moi critiquer moi si mon nzela na leka et ça nga passe non loba non quand on dans la transport non loba par non loba non défendre vraiment parce que na moi donc yo o sokola na maya moto bon et comme le rama yebo e fungwama to ba ko bo ndo fingu mayebo nga zana e sanga pasi yango na tema na zana nga ba solution na ba solution na nga na yo pesa ba solution pour maya malili conseil gratuit langa pour maya malili ba abonné na biso donc conseil de que bo sokola maya malili moi abonné nyo c'est une TV dans moi si on tomber na vidéo ya Julia la charmante première fois otombara na sokola maya malili soko vraiment maya malili ya et peso makambo maya malili sala bon ma fraîcheur wana et gardera ba lèvre na biso on a toujours ezala makai c'est dans endurance yo tango chongo maya moto détruire ngo wana lo ya ibina conseil gratuit pour na bato sokola mayi ya mob. En tout cas, vous s'abonner à Inus TV, vous partager vidéo, vous liker. Et je dis un grand merci à notre caméraman
Richard RM s'appelait Kaya filma. Merci na bato balanda kinga ozo ki vraiment temps na yo pona ko yo kala charmante ba solution de la presse. Merci na bino de partout. Merci na Francis Onga, son frère propre et de la charmante na pesio moté depuis quelque part. Il y a eu des assures bon baté moi na pas na mandi à tongo. Moi na pas na quelque part mais moi na pas na ma peine à tongo. Francis Onga. Francis Moulay, son frère propre. Pesio, bah merci. Merci à mon coach, Christian Tongo, le ténat de la presse. Christian Tongo, on est manquable. Un grand merci à toi aussi. Merci à Batutu, Balanda qui a des partout. On a de l'autre souki à la prochaine.